Pour s'abonner massivement à des shows de Nat TV pour la vérité, pour les émissions, tout. Bonjour, bonsoir, balandignon, soit des shows de Nat TV, tu es sur Nabanda, Kunabino, Kakabo, Moumesanouanza, Absabilili. Merci beaucoup d'avoir s'abonner sur des shows de Nat TV. Ce qui est pour s'abonner, c'est pire et más simple. Dossier Nabiso ya poko ya lelo, maman moko a bengi. Maman oya bengi, maman lobi des shows de Nat TV, na landaka yo, vraiment na bokebi na landio ya trop. Voilà cette fois-ci nga pe na pesi yo oyanga likambu. Beta yango na chaîne na yo, bandeko basi bayoka. Ba o nanu ekomeli bango te bazwa maele. Voilà notre ambition sur des shows de Nat TV. Ce qui oppose à un dossier, aux une histoire vraie. Des shows de Nat TV m'a sapoté, toi on a besoin d'une histoire vraie. Yo peso aux a besoin ba lobela o ekomela yo ekomela batu mususu te numéro des shows de Nat TV yango wana. Benga yebisa biso nini ekomela yo to yebisa batu. Ni nezoleka kote yo zali to yebisa batu poto longola batu na ba danger. Ba information tinda vidéo photo preuve. Tinda na numéro des shows de Nat TV yango wana gravé WhatsApp okozwanga to take sujet yoka. Mama o balingani na mwana poto. Balingani na mwana poto o to kenango direct vers le but pour ne pas to oumela vraiment to ça à 10 minutes aussi ici. Mama balingani na mwana poto. Balingani na bolingo nzoka mwana poto oyo aza na ba caractère to pe ba comportement moko caché oyo mama yeba kite. Voilà, nous on est là. Yango des fois tango lingi mobali luka oyeba penda pe mo profondeur na ye ezalaka moi bien. Ba bolingo oyo akoyeba na musika e momaka directement ezalaka pe na moi ba gafe belé. Yoka mama balingani na mobali. Ba vivra na mobali. Mobali abali mama oyo apeseli prédot ndenge en fait apeseli dot pas prédot. Apeseli dot ndenge babalaka mwasi apesi mbongo kafu libale salami. Mama kota bandai kuvanda mobali alongoli azweli ndako mususu pembeni. Mobali ayaka basalaka na mama ba affaire kaka ndenge ezalaka simbisa mwasi mutuka na ye vandaka na Kinshasa na maboko ya mama oyo kolo dossier. Soki auti poto aye azalaka wana bazalaka na mama makambutu ensemble. Et kokoma na mama moko ba vivra na mama yoka likambo kokamwa. Papa oyo akomi kolota ndoto kaka mama abimina leki na ye ya mobali. Mama abimina camarade na ye. Ba olala ka bo bia ba kuvanda ka bo ya benge na telefone alo yo lelo na loteli yo ndoto. Na loti ndoto obimina leki na nga mobali. Mama abime comment yo ba ndoto no ezalaka na bimaka na bandeko no ya famille. Ndoto no ekozala ata na sens teke na bimina mutu mo bo enkoni olotinga na bimina enkoni rien. Yo ndoto no ezalaka na bimina leki no mobali. Na bimina leki no mobile. So na bimina leki no mobile te na bimina camarade na yo. Nzoka nyonso ane ezali ba stratégie, comportement, caractère ya mobile oyo. C'est-à-dire ndumba mobo alingaka te ba yiba ye. Yango ndumba mobile ya ndumba azalaka un peu trop méchant parce que ye mo ami ebi kaza ndumba ya makasi. Comment okola loza na poto oloti ndoto moi sinon azobima na leki no mobile c'est impossible. Oui, il peut y arriver ba ndoto musu ya ka bizarre ya ba marque wana. Mais maman lobi ezalaki il y a plusieurs fois mobile a benga kaka lo na loti ndoto bimina leki na nga mobile. Allo na loti ndoto bimina camarade na ngai. Na camarade na ngai. Maman banda o comprendre te. À un moment donné mobile oyo ba marque na ye to pesa autre détail neni mwana mobile a salaka basi parce que mwana mobile a bali mbale belé mais ala branché to ke na détail pe a peto ke rochité. Et ko koma na moment mo be maman na biso oyo. Mobile na ya za na poto abengi alobi no nga na zoela nzela Lubumbashi. Nazoela nzela Zambie en fait na côté la Lubumbashi yo yaka na Lubumbashi longwa Kinshasa yaka na Lubumbashi poto ya kokuta na Lubumbashi mais biloko anda kunyonso o toza nango na Kinshasa kuna o na somba zo yango kende kotika pa na biso kotika nda kunde wana te libérer biloko wana pesa yango na famille tango kozonga nde oyeba ko récupérer biloko nzoka ezaki stratégie. Mama na Kinshasa zwi ba biloko wana nyonso apesi na famille ya mobile asali ne mobile alobaki mama azwi avion Lubumbashi. Mama akoma na Lubumbashi boye mwana mobali oyo mwana poto pe aye na Lubumbashi. Abenga mwana poto boye mwana poto ayambaka telefone te. Abenga mwana poto ayambaka telefone te. Papa oyo apesi réponse. Yanga na yo libala esili. Naza esusu na posa na yo te c'est-à-dire ndenge eza wana débrier. Yanga na yo esuki ndengo wana. Mama lobi mais chose grave. Mobali alongoli nga na Kinshasa ti Lubumbashi.
ya lobika okotela nzela Zambie to ya kokuta na Lubumbashi poto zala wana mwa séjour kaka ndenge zalaka tina ndenge ya kozonga mais mama ndenge ke Lubumbashi atikali komona mobali te mobali alobi to kokutana na yo te ngana yo fini libala esili nzoka ti abengaki mama na Lubumbashi ezaki stratégie po abotola biloko nyos oyo asombela mwana mwasi wana apesi biloko wana na famille ya mobali ezwi biloko wana abupia mama siko alobi boye par détail quel est le comportement de cet homme comportement ya mwana poto oyo ezani mwana poto oyo tango aye kolanda ba information na ye bien na sima batan mwana poto oyo na poto kuna abalaka déjà na poto abala 5 femmes akabwana na bango 5 femmes akabwana na bango déjà na poto na Kinshasa aye kobala plus ou moins 8 femmes akabwana peka na bango abali basi na tembe c'est-à-dire ye stratégie na ezaka soka abali yo apesi yo babiloko ba stratégie apesi yo voiture na ye okengelaka otikala nango ndenga yaka Kinshasa poto yo vandaka na voiture wana na ba bien na ye mususu mais soka monika ke tan na yo ekoki aboyi yo stratégie ezaka ka ko so pesa biloko na famille poto okende sika tel babotoli yo biloko wana otikali main vide mama oya lobi boye papa oya bali basi tina degré aye kozwa camarade na ye mususu na Kinshasa camarade ya mama oyo yango mamba ba camarade oyo non na bana Kinshasa koyoka mobali auti poto bazaka sans maîtrise camarade ya mama oyo azolela mobali na ye alingani camarade ya mama oyo mobali na ye alingi camarade na ye balingani na camarade na ye na minute oyo mama lobi boye 8e femme nde camarade na ye oyo abali camarade na ye comme 8e femme o basali na esko libala lisu na Kinshasa toujours dot a doté alobi kaka ndenge abalaki ye ndenge pe abali camarade na ye o 8e femme na Kinshasa na poto akabwani na 5 femmes na Kinshasa akabwani na 7 abali 8e c'est-à-dire abali 8 femmes akabwani na 7 8e ye yo camarade ya mama oyo a doté ye abali mama oyo alobi boye des choses de Nar TV zwa lisolo nanga beta o alerter bandeko basi bazwa mayele yoka mibali o bazouta poto bazwa kokosa ba fille mingi na Kinshasa bandeko na biso ya Kinshasa bazozanga maîtrise to ebite maîtrise ezozanga bango pona nini kaka po muta uti poto mobali o azaki mobali ya camarade na yo a divorcé na camarade na yo aye kobala yo po ndimi est-ce que tu es sûr yo 8e oza sûr yo nde 8e wana osukisi or que maman lobi boye na famille na bango ya famille ya papa oyo mwana poto oyo bayebi comportement ndeko na bango asa divorcé na basi ebele mais ata oke kopesa rapport na famille ya mobali na famille ya mwana poto oyo bandeko ne bazoloba boye biso to wana eloka kosala te po yenda asungaka famille yenda afutaka ndako yenda alesaka famille makambo na ye moye toloba eza te c'est-à-dire papa oyo aza lokola likonzi ya famille et lui yenda aza kosala nyonso po famille ezala et puis ya desidaka ndenge ya lingi famille pe bakoma d'accord na ye po yenda alesaka famille esali mawa pasi na soni mama oyo azolela lobi boye eza mawa po mobali oyo eza kaka yenda asali ebongo te c'est-à-dire asali yango déjà na 7 filles ye aza lokola 6e 8e ye auti kodote ye c'est-à-dire mama lobi boye bato ya poto mibali ya poto botika koya kosala boye na bandeko na bino na Kinshasa eza bien te ezosala malamu te pourquoi ko tromper bana basi ebele boye na vie ya mutu moko et na kati ya basi wana nyonso oyo ya divorce na bango akabwana na bango babwakeli ye malade mais yesko mobali azoyeba te nani abwakeli ye malade parce que obimi déjà na 7 femmes na Kinshasa 8e nde oyo ya uti kobala siko maintenant parmi les 7 wana babwakeli papa oyo mwana poto oyo babwakeli ye malade vie eza sous malonga te mwana poto akomi na maladi na nzoto ebi mamba Kinshasa bambasu bakake bapese babwakeli papa oyo malade maintenant azoyeba te parmi les 7 femmes nani asali ye bongo mama lobi ezosala pasi esungi te esko na minute olokwa ye azwi malade wana euti na maboko ya nani parmi 7 femmes nyonso ya bimana bango nani oyo abwakeli ye malade eyebani te papa vie ekoti na kiliba papa vie ekoti danger yango mama lobi des choses de Nar TV zwa lisolo na ngango wana beta bandeko bayoka beta okebisa bato na ba problème oyo bazosala mibali oyo ya bibalabala ya kosabotaka basi ya kodivorcaka na bana bato ce n'est pas bien botika kosala boye eza bien te bibalabala kote bake kobwakelo maladi oyebi te parmi les 7 femmes okabwana na bango nani abwakeli yo maladi wana équation
papa azokufa papa azwi malade ayebite ya kosuka wapi yango mama oyo a regretter pe sali passe alobi mwasi wana bauti kobala esika sikoyo et umeli même pas na semaine oyo mama lobi na attention ya komona papa oyo mwana poto oyo aye kobala lisusu kaka camarade nanga oyo ya yebi abali ya kafu abi papa kaka ndenge asalaki pona nga ndenge pa asali pona muninga nanga oyo isali mawa pasi na soni yango tolinga to ya kwa lekte bino bana basi bokeba yaya batu bayaka na poto bayaka kaka juste ko influencer bino mais par rapport ko mona boy homme marié azongi na poto azaka na mwasi na ekuna azaka na bana bozwa moi maîtrise ya ba vie bana basi eko sala bien biso bande kwa mibali o tozo uta poto yaya yo ko sala Kinshasa pe kise komi lokola mpepe Kinshasa maladie bazosomba ngo na 100 francs babwakeli yo yaya na minute babwakeli mwana poto malade mwana poto akomi maladif maintenant na 7 personnes na 7 femmes nani asali ebongo point d'interrogation et sali passe et sali mawa vie ekoti na danger liwa déjà yango wana ezomonana mais sauf que celle Dieu qui sait et sali passe mingi voilà yango na ningaki na ko alerter bino teba kozwa maele petotika ko sala biloko aboye c'est pas bien ko bosana te na suka ya émission soko sisi ko tala ya partager émission à Desho Denar TV et ko sala bien soki yo posa na problème numéro na ngango wana gravé na WhatsApp benga penga pesa biso histoire vrai to lobela batu bazwa maele ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi to kutani na émission ezali koya merci.